le sako na bino boss, ngai tata songi tata makama mokili. Ah là, ça, trop c'est trop. Non, pas à ce point quand même. Boyo quand moi, maloba ya mama oyo. Mama, bon, omoni ezaf, mama oyo suka bimi boy. Po basi ebele balingi ko victimiser basi. Yango wana ete ba mama ebele, surtout ba mama congolaise balinga ba porno boko saka bato te. Po kaka bino to mema makambo oyo boke bozwi ba video la ba porno bo bimisi boko mi ko kosela bato. Donc elongi nyoso moyindo boko mona na net eza congolais. Non, boyo kanani ki motema mabe ya mama oyo. Empêche. Maman, deuxième kanda, deuxième colère nazana ngo, deuxième sujet on nazana ngo na kanda. Na wuti ko mona vidéo, ba ne ko na ngai ko partager ma vidéo na privé. E ko chama na groupe te, ko chama na groupe te. Ko partager ma vidéo na privé. Ko tinde la tiba ba to droit de l'homme et que le total. Mwana mobali azo ko violer mwana mwasi obo. Mwana chilo kwa Tony, mwana chilo ba exposer biso bolumbu, ko saka na ba mama, azoka na mwana mwanza na kingo, azoko sala ba désordre. Mwana Wala kaka maloba moko mais soboke et pas NK boyoka ba mama mususu banda ko finga baluba na ndenga ko sakana te. Non seulement ba finga soi-disant qu'ils allaient mwana ya bon soi-disant ils allaient Anthony mais il faut voir ni bazo finga baluba. Tribalisme ya misu ça c'est pas bien. Ça pauvre maman. Bino bolingi trop ko kendaka na ba site ya ba porno ko tala ba porno sans gêne. So tali porno omoni mo elongi moko be kokani na moto yo yebi ali ozu yango olobi o ezali ye. Ata kutu ki motema mabe yango penza. Moto wana pe boza ko mona apparemment azali ne anglophone, azoloba anglais. Moi bon, soki Anthony yango aza na Belgique, alobaka Falansa. Akoki koyoka la pe anglais certes, mais alobaka Falansa na Belgique to soki langue mosusu ne kokana na allemand wana. C'est flamand, voilà. Hein? Mais de là à créer des histoires, tout ça pour rabaisser les hommes congolais, parce que zali but na bino lingi kaka bola kisake oui bino bozali bato yo banyoko la mingi koleka. C'est ça but na bino? Nga na yebisa ki bino nini? Ba mama oyo ba kote ba lobaka basi nyoso baza ba victime, boza ko bebisa ba combat ya basi yo bazali penza victime. Et vous ne me croyez pas la preuve? Maman, n'importe qui peut aller à koki kokenda ko lokota vidéo na site ya porno, a memi na YouTube, banda ko sala ba vu na ye, nyonso na pona zo ba mbongo ya YouTube, allez, alobi o mobali ya congolais so ko violer mo. Bongo siko yo ndenge zo loba bongo. Soki siko mwana ya Tshisekedi a memi na tribunal. Pardon, a memi na tribunal a porté plainte, ba kangisi yo. O loba nini? Oh non. Le col na loba ki vérité yangwana bakanginga yo bino bozala gabu tala lelo eterne to ko sa moto boyete même ba vidéo bino c'est ce que vous ne comprenez pas hein? Ba vidéo bino bo publier ya bato wana pour na ba tracer lien nango eza facile ata yo changer nango soki ndenge nini pour na o soki to duika ka vidéo to côté na logiciel et ko tracer biso sika euti même na ba site web ya en ligne. Et comment peut en ligne à part logiciel et comment peut en ligne tu dis que la vidéo tu tiens na site ou na site mort spécial et couper ça se trace ici ka vidéo et outil mais bon quand ça raté que non parce que yo outil aux vidéo moko boy au lokoti na songolo site au tien na pendant ça la buzz na yo au kanti ba koki ko tracer ngoté mais vous faites une grosse erreur sans le savoir. Na problème ezande parce que na ba Congo wana militaire ba policier baza bazoba basala ka misala ya bien te. Tous les policiers congolais ezala ya mfwa ezala ya nzadi bazali bazoba parce que ce sont des incompétents, des incapables. Tous les policiers congolais sont des incapables, des incompétents. Ba policier mobima bazanga logiciel ya police, ba policier mobima bazanga logiciel gestionnaire na bango ya police. Ba policier mobima ba uniforme lemba ba policier mobima ba landela makambo te bazo mona bien bato baza ko ba buzoba na YouTube mais ba landela ka bango te. Ça c'est quelle police? Moi na moko kutu kaka na poto wa na France wa moi na moko moyindo comme on Marvel Marvel muscle ce qui n'est wana ou ce qui Wakanda Marvel ce qui ni
donc ako contredire bateau na makambo na bango ya lokuta asali musculation naturellement comme il y a démentir ngo qu'ils a lokuta kaka makambo ya ba YouTube mwana wana ba porter plainte et asali prison 1 semaine sur 2 semaines excusez-moi na kacha na boloko malgré les agla ba injustice na kati kuna oui mais asali prison parce que ba porter plainte bosikoyo ya ba Congo na comprendre raté policier alandilaka jamais maka ozomona bien tala neti tozwi neti petit le wa ken mpiaga nkoko tufi wana azo finga fere bourrique na miso ya bato mis do mokili mobimbe moni mais police akangi biloko wana te magamba bo soto boy c'est quoi ce monde? Donc maman nyonso akobi ko bimisa basi nyonso ba victime, c'est ça. Voici les causes, voici les résultats. Quand je vous disais, ceux qui boza kolinga ko victimiser basi nyonso na o baza ba victimité, boko bébé ça combat ya basi bazali penza victime. La raison pour laquelle on a YouTube ezali esika okoki ko bongsa makambo na yote. Ceux qui yo yeba ki mwana wana ezali penza a violer ceux qui soit disons moi sur na boza koloba. Mais bozo bango, bozo ba preuve na bo memango na la police, bo porter plainte. Bo kene so na ba association ndengo za kotanga wana bo porter plainte. Mais bokoki ko sala ngote na ba YouTube. Talando o perdre réseau. Yo kati la YouTube bato ba yebi ko analyser makambo te. Yo kati na YouTube bato ba koki ko tala pe vidéo na tango to ko tala vidéo ko yeba oy ce que ça y est. C'est ça l'erreur que vous faites. Tango na belle la rangwa ba mamé belé oh nga na kote la kaka bibali. C'est ça le problème. Quand je vous dis, vous faites des choses par sentiment, vous ne me croyez pas. Bino bo sala biloko makambo mingi na ba sentiment parce que aza moi si il faut to le belaka makambo. Mais bino yeba kate bato ba sala ba film ba porno wana. Ezala ba statut belé, ba monsieur Cezali ya ba sodomie, ba monsieur Cezali ya ba fétiche, ba monsieur Cezali ya ba bengo levrette, ba monsieur Cezali donc levrette o tie makolo na makolo na se, ma bonongo na se, mi ma bongo na se. Allez, o sali neti mbwa position ya mbwa to ya punda. C'est ça levrette, ba quatre pattes wana. Ba misusu basala makambo neti oyo moi afine ba basi misusu balinga ba fina bango na ba kingo afine penza la kingo neta linga kufa donc le lait bimileti ya taba basi be bloka bongo za mingi na ba bloka ba site wana bokenda kozwa wana so boye bango te faut arrêter ça. Oh tant ba ba la bloka même ba preuve ya solo bokenda na police bo porter plainte tant. Si quand la police n'est à un tribunal n'est pas juger bon ce qui affaire on est là publier en public ou pas. Binom balamo donc Congola Kataraya comme un juge, Congola Katara comme un juriste, donc azan a droit à comme n'importe quoi sur net, azan a droit à comme sur n'importe quoi. Faut arrêter, faut c'est ça. Mais ce qui me déplore comme on a tribalisme na nenga somo. Au moins à côté bateau belé bote belé na bité bamboshi nyonso au mona côté biso bamboshi balingaka ba Congo te ba Congo pe balingaka bamboshi te au mona ba côté mususu donc bekole belé lingaka baluba te bikolo boye donc baluba pe balingaka donc mais ça c'est quoi c'est quoi ce bordel là? Après bino boza bato liboso boza ko mindele balingaka biso te n'importe quoi to lingani na biso moko te. Après bolingi bokota na mindele na kati certes que mondele azana part na ye mais biso pe zana ba part na biso. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Il y a un mindel c'est carabis tout ça va sauvage. Mais olingi koya ko sambwisa ndeko na yo tokana na yo ndeko na yo tokana na yo congolaise na YouTube. En plus tant boza ko tchaba titre on a ba mi titre monsieur qui n'a en français. Ce que vous oubliez bino bolo bana lingala bato musu ba traduire makamwana na français. Bon, mo paya nyoso tanga otanga biloko wana na français. Mais c'est grave. C'est grave. Non seulement vous rabaissez notre dignité en tant que Noirs, vous rabaissez notre dignité en tant que Kachopien. Mais ça ne m'étonne pas, vous réagissez ainsi comme des sauvages. Parce que bino bozali batomongo boye, bozali ba africain. Un Africain c'est un sauvage. Quand je vous dis qu'aux alana titre ya africain, ils allaient qu'aux esclaves. Bondima angate. Voici les preuves. Tala maman mobimba
afandini donc ba mame belé ba bandi ko finga sans qu'on prouver que oui ezali yé mutaza ko violer. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ezali violence au pays na ba vidéo ba porno na bokina ko zowana ba vidéo ba porno mususu ezali ba sala ngo exprès bango ba lingaka donc ba jouer rôle baza ko finaye kingo tout ça. Ba vidéo monsieur zara exprès ils a été non aza ko violer non parce que basi misusu ba lingaka bongo mona misusu ba lingaka bakanga bango maboko bakanga bango donc ba étouffer bango bino boke tala ba nanu ya violence basi misusu ba lingaka kutu ba sumba bango na kati ya minoko ba nene la bango ba tufi basi misusu mona zo sala ba sala bidobagerie na bango donc alingi mobali subela e au moins moi si pas sous la mobali. Mais c'est ça des trucs sauvages comme ça. Vous allez chercher après vous vous accuser bateau. C'est pas normal. Je le répète souvent, tant que vous victimisez toutes les femmes, y compris ceux qui ne sont pas victimes, vous perdez la raison. Surtout les femmes qui sont vraiment victimes, elles perdent aussi leur raison. Parce que on dit la bino ne soutien. Talanati moto yo zawadi ceux qui zawadi wala abimi kaka boy donc mbala liboso abimi alobi o ba violer banda koloba donc na plaisir nyoso ninga sa koloba to ye to analyser to démentir ça l'écouta deuxième vidéo akeko sala na babato na ye na abandi koloba na anglais abosani lingala zolo baso lingala te abandi koloba na anglais ko banda koloba na anglais abandi kolela hi akobi ko sala ki victime. Et pourtant, les bandes, les vidéos, les bossons, ça là, abimisa kate expriment ya motaza victime. Abimisa esprit. Donc, tant que ça pour expliquer, vous senti que non, oui, soit il y a Mike Bazaka Moya, Likangu, Basa les Kobo Bango mi balé. Donc, tout ça comprend à son soin. Mais deuxième vidéo, que ça là, Azolo Bakaka en anglais, Banda Olela, pour la toile mawa. Voyez, parce que, première vidéo, ça là, tout ça, analyse pour comprendre que non, à sa victimité. Comme par hasard, madame revient sur la toile, banda ko pleurer. Pour la toyo mawa. Tout le monde, basim so komi ko loba. Kongola lingaka kaka akufa pour la tika bana na bino sko bolingi Mike pa kufa tika bana na bino do sunga bana na ya Mike. Bino do laisse bana Mike. C'est ça le problème. Vous voulez toujours prendre le part, non? To lobi boy, to accusé ba mi balé. Kongola donc Kongola lo baralingal. J'ai compris en fait sur internet. Il y a un défaut avec certains Congolais. Vous parlez lingala, mais vous ne comprenez pas lingala. Ça, c'est un défaut, c'est un vilain défaut que vous avez. Et ça, les Congolais, belé, azo lo lingala, yaba yanke, yaba yakuza, mais azo au quotidien na lingala ya classique, à comprendre makambozo lo bate, à sosonate lo mogote. Même Congolais, ça incapable de comprendre mot ya soki. Un simple mot. Qu'on peut traduire en français si. Mais Congolais, il est incapable de comprendre ce mot-là, soki. Soko le binega, soko le biga na Congolais. Soki, maika yebaka que non, moi si wana, na ye, moi si wana zali toujours, moi si libala, c'est que bango mi balé, bazali et kobo. Yoka sugo, moi si Congolais nenga olo. Oh non, te, maika n'aime ta sa kobo. Arobo ya ko condamné. C'est quoi, yazo katsa, c'est quoi, moi ça ska katsa, tozo kote la maika. Mais non! Et pourtant, j'ai bien dit, Soki. Parce que Soki, on les a confirmations. Je ne confirme pas que Mike a raison. Congolais, Ozan a besoin de recyclage. Il y a Lingala, il y a Falansa. Surtout Lingala na Falansa. Donc, parce que Congolais a comme un problème, il y a compréhension. Congolais, il y a Lingala, il a décidé, il y a la bongo, il y a la bongo. C'est pas normal. Net, maman, moussous. Au moment où il faut que Mike Azalaka condamné. Et pourtant, il y a des preuves qui démontrent cette femme-là. Elle est démon. Non seulement Mike est écobiste, mais femme aussi, elle est démon. Parce que toi, tu es une femme mariée. Tu sais consciemment, tu sais très bien que tu es mariée. Et un mec qui vient te draguer, toi, tu te laisses faire. Et tu couches avec, tu dis non, il t'a violé. Oh, faut arrêter ça. Après, il y a des femmes qui disent, oui, mais la Bible dit fouiller l'impudicité, pardon. Pourquoi Mike n'a pas fouillé l'impudicité? Mais vous êtes vraiment malade de votre... Et quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Si Mike, il est écobiste, il vient draguer une femme qui est mariée. Cette femme-là, elle est mariée avec un pasteur. Elle ne connaît pas ce passage qui fouille l'impudicité. Pourquoi elle n'a pas fouillé l'impudicité?
Pourquoi c'est Mike qui doit fuir? Alors que vous savez très bien que Mike c'est un écobiste. C'est là où je dis qu'il y a des femmes n'ont pas de cerveau. Il y a des femmes qui ne réfléchissent pas. Et voilà la raison pour laquelle nous devons recycler le cerveau de certaines personnes. Donc, y compris les hommes. Parce qu'il y a des hommes aussi, au monde, ils ont condamné Mike. Parce qu'il y a des gens qui ont été malam. Alinga la saneti oui, yenda za parfait, Mike aza mabe, so hotel pe ba mibali en pe, ba bimata na 15 basi, ba longola basi na bango ba zemi, a forcer moi ça longola zemi. Au participer na gina ko boma moto. Mais vous êtes là les premiers à juger Mike. Alors que pendant ce temps, yo moko so hotel pe ma vie na yo, au botsa bana bato, au wanga na bana. Au sundo la bana, ba misusu kutu na poto ba kima. A tche basi belé zemi, même 5 basi zemi. A kimi ne, a kimi charge. Et toi, tu viens maintenant condamner. Bango pe comme tu vas bien dans YouTube. Banda ko condamner Mike. Nous allons aller bango morceau de télé pe va défendre bango ya ko les quand même Mike. Bon des hypocrites. Vous quand vous parlez là, il faut réfléchir quand vous parlez. Na ba mama ya boy. Oh senti que donc na mibali y compris ya mibali qui bazo finga baluba. Ba mama pe bazo finga baluba. Mais pourquoi ce raisonnement? Donc ceux qui mo luba moko asali likambo, allez tous les baluba sont pareils. Ceux qui m'ont Congo, m'ont Sali le Cambo, tout le Congo, baza pareil. Ceux qui m'ont Vili, ceux qui m'ont Teke, ceux qui n'Sangala, ceux qui m'embessent, Bangonio, baza pareil. Mais non, faut arrêter ça, faut cesser ça. Tu dois évoluer n'dengenini. Ceux qui continuent toujours na bouzoba yaboy. Hein? Heureusement, moi je suis pas africain. Parce que, oh, y'a bosoto yabato baza ba africain. Bilo baza ba africain. Voilà pourquoi vous êtes inconscient. Je suis un Kachopien, parce que roi ya Congo loba yango. Na utina. Nga biso tozara la région ya Kachopa. Roi ya Congo, quand on vous dit allez-y lire les histoires, vous voulez pas. Vous êtes des incapables, toujours à suivre les YouTube. Donc, on a remarqué en ce moment, bato ya ba YouTube, surtout ba YouTubeurs, là ba YouTubeurs, surtout les YouTubeuses. Sujet na bine zalaraga, mibali. Vous passez votre temps à parler sur les hommes au lieu de passer votre temps à aller à l'école. Au moins moi si kaka ngana lingaka mobali fo bala ngai yo zo kanzaka ka mobali bala yo olozo kanisa non yo fo zombo ngana bon na basi misusu ngana lingaka mobali fo s'occuper nanga de A à Z à s'occuper pe na libota na ngai n'importe quoi ba boti na ye ba bota ye pour à s'occuper la yo à s'occuper pe na libota na yo. Mais c'est pas ça ba boti na ye ba bota ye pour à s'occuper na libota na bango. Yo kutuna ba bali yo te molinge pas s'occuper na yo na libota na yo, c'est pas possible. Ça c'est quel raisonnement ça? C'est quoi yo l'école wana donc yo okendate osalate? Pourquoi vous attendez que mibali ba sala nyos pendant ce temps que yo moko posa capable ya kosala? Otela na poto tozo mona basi ya mindele bazali ko loba ngape na kosala oyo mobali asala la. Tokomona moi je fais beaucoup de métiers. Na sala ka plaquiste, nazali plaquiste, nazali maçon, nazali charpentier, nazali comment on appelle ça? Il y a tellement de métiers qui n'a ça là. Donc voilà. Parce qu'il y a un métier belé. Na kacha ba métier béton na zoka ba misala na ba intérim. Na mona ba basi belé ba sala na kacha. So totel ba cariste ba basi bazali. Na ba mécanique basi bazali. Na poto na Afrique pesa na ngo mais ça vraiment ya minimité. Mais na poto comme mingi. Tant on a ça la formation ya maçon, tout ça na basi. Kaka ya mindele me ya mine to mona bango te bango balinga oh ya éducation pendant le bela biso ba français minene na net mais pendant que ça la métier azali incapable alors que ngata on a ça la formation à maçon basi pe bazawana bazo sala na biso mais ya basi ya mindo bango kaka ba éducation oh alias la ba soit disant et nanu donc il y a ba grade likolo en éducation likolo so akoma répéter ce que ka mona komika so mo ndingi na 10e mbong atiki étude mobimba. Quand on vous éduque, par exemple, j'ai remarqué, Willy, Willy Kalemba, ceux qui Kalemba, excusez-moi, je comprends de prononcer très bien comme on a été à famille, mais Willy, Azali journaliste, na ndeko trésorier, baza journaliste aussi, mais ça là un sujet très intéressant. Tout le monde a binoté na sujet voilà, mais ceux qui toquent botala bato batondaka mingi esika baza kofinga esika mafinga ezali soki babandika kofinga bibali okomona donc live esali même 1K 2K 3K même kende même tina ba 7K pour mafinga ezali
Mais ceux qui ont un sujet intéressant, sur un message intéressant, genre par exemple sur point nani Congo ça ko évoluer point nani ba mama bolingi trop ba église botondi ça ba église net mayanga c'est pas normal ba mama surtout basi bolingi église trop biso mibali to comprendre makamba ba église kala mais to kenda raté au moins ozolo bala mobali ah tata to kenda l'église tata boyina mais attends j'arrive tata boyina na kenda église ah ba église na bino yoga mama faut qu'il na sambele nzambe boy bolingi trop église après ok kuna l'église pasteur lingi a tué zemi allez au bandi le beau pasteur za mutema mabe mais yo vous to kenda git hein qui vous a dit d'aller là-bas bino mo pe boza ko bible on peut l'éviter fouiller les mauvaises compagnies yo yebi que moto aza moto mabe mais ozo kenena yekaka mais c'est à qui la faute hein quand on vous dit des choses sur biso ngata on a yaka na yisa bino église eza l'église église ezali nzoto église elexi nzoto so voyez bien côté mais la preuve bible eza koloba ko bebisa nzoto note po nzoto ne ezali temple ya nzambe bible me le bien temple elexi ni temple elexi église elexi temple hein quand vous ne comprenez pas des mots et des clés qui sont écrits dans la Bible, demandez, on vous donnera. Il faut vous demander. Si vous habitez au tout n'importe qui. Bok landara ba pasteur, pasteur des alwa titre, des alwa ti professeur. Pourquoi dit professeur à ça la bidobana j'étais? Hein? Oh, faut arrêter ça. Boa bo landara ba pasteur wana té parce que ba pasteur bazala bango batumo bi mfengi na batumo ba tsalanga bazala valeur té liboso nzambe pasteur wana. Pasteur nyoso na tie pasteur nyoso ya Congo, nyoso ya Afrique ya mokili kutu. Bazara na valeur té, bazal batuloko la bino. Po yopo koki kotanga Bible sans même passer par un pasteur. Okoki koye ba Bible sans pasteur koleka kutu na pasteur. Pasteur ezanga à titre. Même le professeur à l'école, tout le monde a senti que moi, n'a pas à conseiller professeur par rapport à l'erreur à Sali. Et ça là, bon, combien de fois on a professeur, si qu'on passe, c'est ça le problème. Quand on vous dit ne suivez pas ces gens-là, bon, mais maraba sujet sur bisangi ça, au moment émission, moi, ils ont relevé la même plus de 10 000 macambo. Ça, c'est quelle émission ça? YouTube, comme on a ici, comme on a la buzz, bon, que bon, dit, vidéo, on a site, porno. Bino ba maman na bolingi porno hein parce que bino ga mdo mema makambo. Comment se fait-il que bino ga mdo mema makambo ba porno boké botali ba porno ba site ba porno bo memi ba vidéo allez vous bo le so bo moni lo ngimo kokani na ki segedi allez bo memi vidéo ah botala violer bo afini na kingo bon nana yebi so ki afini na kingo pona azo violer yepa ndimi ba filmer bango nana yebi so bon et ko yo zala ngo ye mo sa wa lingi bongo. Et ça, on film bongo. Hein? Oh, faut arrêter de tout ramener. Et d'ailleurs, rien ne prouve qu'ils allaient, moi, qui s'est dit. Attends, tu vas dire salir moto en penza. Qui mouté ma bé en pays, qui est à la peine niveau, t'es quand même à un moment. Qu'on salir moi dans moto. Yo, on dit, ma va salir moi dans le bongo. Hein? Yo, bino, on va basim doit botter mi bali. Bon, yo botter au boti mo bali. Yo rolinga siko mwana na yo mwasi mususa ko salir mwana na yo boti rolinga yango soyez quand même honnête quand vous parlez réfléchissez aussi oh biso to bota mibali faut pas respecter bon ba mama o ya lo ndronga na mona kana ba lakisa ba belle na bango libanda bango baza ko komi respecter hein il faut ba banana ko corriger ba mama o ba soto na ba zoba na o ba saka bo soto na ba YouTube na ba net ba bo banda ko corriger ke bango. Avant de juger que mibali ba landa ba mama ba zoba wana parce qu'il y a des donc mibali so ba zo landa bino bongo c'est que bino mo botika ka peu porte pour les parce que pour la ndoka kota landa on a il faut yo moko fongo la porte c'est comme ça donc il faut arrêter bino bozo bébé ça combat ya basio bazali penza violé quand je le dis souvent bato bazimela ngate mais voici les preuves t'as la n'importe qui oh et maman ou tu le rotation qui vidéo ne wapi na porno a même ya bandi ko accuser moi na ki tsegedi lobi ko zala nani ba ko même soko vidéo pe musu ko kaka bongo j'ai suivi ba chaîne belé na YouTube on senti que ba komi ko lobo Mike a violé ce qui Christelle Mboula wana bon excusez on a une prince Mboula comprenez voilà parce que mon Congo soit avec froid un mot wana Mboula aïe aïe
C'est pour ça que je ne vais pas prononcer. Là, le bras Christelle, vous comprendre. Bon, Christelle, donc, on a YouTube, comme donc, on a la kena ici, maman, on a, Christelle, il y a moi, où tu koloba, et ça, quand tu vas profiter de la situation, il y a Mike, pour la balle, il y a na bota na Mike. Christelle, dans cette vidéo, Christelle a le but qu'il y a une maramouanate. Mais, t'as la vu si maman, yoga maman, Christelle a beau inega, parce que, a ce que Sony, mon colonzo a le baiser y était. Mais yo, zi makanis na yo, zo na monora mon colonzo. C'est pas normal. Hein? Mon colonzo a le but, non, yena Mike, botate, si banate. Mais yo, le but, non, yena Mike, si yo, ça la gawana. Mon colonzo to yo, ko accusé, a le baiser y était. Mais yo, zo makanis na yo, na monora mon colonzo. C'est pas bien ça. C'est. Wana de bible, ça, ça, passage, na pesa kibino titre, wana. Et ça, le passage pour vous prouver, parce que parce que tu es en train de parler mal sur quelqu'un, tu es en train de dire non, tu rajoutes des choses. Quand tu rajoutes des choses sur l'histoire de quelqu'un, c'est déjà péché ça. Comme Bino Bozaraba chrétien, crétin, parce que nous sommes massiaïstes, nous sommes chrétienté, parce que nous sommes chrétiens. Bino ba chrétien, parce que le mot chrétien n'existe pas dans la Bible. Il y a solo traduction originale. Le mot chrétien, ça n'existe pas. Le mot chrétien, on est outil grec. Il y a latin. Il y a voilà, il y a chrétien. Voilà. Donc moi, je ne suis pas chrétien. Voilà. Je suis massiaïste. Pas massia, je suis massiaïste. C'est-à-dire, chrétien en fait. Dans le sens où. Donc, bref. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? Maman est belé, bolingi trop ça la sangisa ko lokota ba vidéo depuis quand makambo ya Mike oyo ils ont causé, ko poser, ko mélanger, ko ça la confusion sur la toile, ils ont créé ils ont sémé pardon zizani, ils ont sémé confusion na mitou abato, la raison pour laquelle maman est belé komi ko profiter. Musu so komona koloba azela musu ezali vidéo ici la raté musu ezala gaga. Donc on va bannir la Christelle a dévoilé que non ils a été à le but que non bazo kosa la Mike makambo par rapport à ça ils a été ya bimana Mike ité aussi ça makambo ya Christelle la Christelle et comme oh ya Canada et kolongo ya Canada et comme sous moto musu. Donc vous allez toujours multiplier, mais la preuve peut-être pasteur Roland ce qui n'a wana anga bomba Mike pour makambo à lobby pasteur Roland là le makambo bimisi na monoro na eza makambo bazo kebisa Mike azo avertir Mike yoka pesi Mike 3 semaines boy pour soit disant se repentir. Oh bazana lia nini bazana ngo yena Mike. Posez-vous des questions. Bo bandela ko yoka maloba ya Roland wana eza maloba ya kindoki ezali prophétie parce que azakoluka lia Mike pour Mike ayibi basekele. Parce que Mike soka lobby et go ça la bombe ya ngona soka avertir Mike so kika ko meki ko binisa boyoka na pesa une preuve ye Roland za ko loba azomo a lobby boy azomo na pota moko boye ezo binisa bato finya. Mike azana pota na sali kolo comment Denis les a lobby yango a mon yango comme par hasard. Et vous croyez que c'est hasard ça? Hein? Donc bango ba yebesi bango mtu ba kubula Mike peut-être mwanza wana na pota likolo wana donc ba yebisi ba finika ka boye Mike akufi. La raison pour laquelle ayi ko balusa malobane net soit disant ils allaient prophétie et vous ne comprenez pas, ce sont des mots clés baza ko avertir ce ko binisi biso na poisa te bomillon po ya makambo ya ba jabu wana ta ba ke ba kote bo remarquer Mike a ko ta source na makambo ba jabu te. Mike a moni makambo. Donc du coup, balingaki Mike azalana bango. Lokola Mike a boy ko zalana bango. Bango balingi balia siko Mike. Yango bazo ko avertir. Soko lobby biso to bomio. A du exemple il y a Samson. Vous croyez que c'est hasard? Quand on vous dit comprenez des mots, vous voulez pas quoi? Quelle prophétie ça? Zambango le blaga na bango. Et pourtant Bible les a dans l'Ancien Testament. Bana nabasi bako prophétiser. Pour nani nzamba bana na biso ba prophétiser raté. Kaka bango ba pasteur doit prophétiser. Alors que Bible dit les filles et les garçons vont prophétiser. Bible me dit bien dans l'Ancien Testament. Pour la niga ba pasteur doit prophétiser. Alors que Bible ça ça droit na motonio soit prophétiser.
et non prêcher. Ne confondez pas prophétiser, prêcher, c'est pas la même chose. Parce que une femme n'a pas le droit de prêcher dans l'église, dans l'assemblée. Pour motabanda kokte ya moto liloba ya mabe ezalaki Eva et pas moi et pas mobali na ye. Ya wana Bible petit sa bongo. Parce que selon l'ordre ya Nzambe, lokola mobali abimaka liboso, moi si sima ya wana, donc il fallait moi si a prêcher na kati lingomba te po Eva sa bébé sa makabate ya mobali na ye mabe. Bon, il y a des choses qu'on viendra vous expliquer plus profondément, mais on a expliqué en gros. Bref, donc ce que je voulais dire, c'est ça en fait. Franchement, Congolais, ils allaient en foi, ils allaient en zadi, il faudra te se ressaisir. Hein? Il faudra te bongi sa bongo, il y a Congolais, parce que là c'est trop. Parce que mi paye, oh, neti ivoirien wana so bazoyoka makamba boye mais bango to ba sambu sabiso na ninga ko sakana te. C'est ridicule ce qu'on est en train de faire sur le net. Boto yebi ko utiliser. D'ailleurs ngapi na mona rapé maka bino ba mama ngope ba boyaka na YouTube. Mais faites des choses bien aussi. Ozali komi bengo ozali journaliste. Loba que ozali youtubeuse. Ko loba te ko ozali journaliste. Parce que si ozali journaliste, ça la plateau. Oza na plateau te, oza na télévision te, o mi bengi journaliste. O sale la pe kele swana wapi. Yaki journaliste mwana. O sale la yango wapi. Vous ridiculisez ba Congolais na niveau ya boy. Comme ma vidéo moko pona ko salir kaka. Bon, moi aussi j'aime pas ces présidents là. Hein. Ba président soit disant ba africain wana ngala linga bango te. D'ailleurs les gens le voient déjà na lobelaka bango parce que baza ba faux dirigeants, baza ba politiciens, baza ba incapable, incompétents. Je les aime pas aussi. Mais je n'invente pas mes histoires pour les ridiculiser. Non, moi je dis ce que je vois et ce que j'entends. C'est comme ça. Tu ne peux pas inventer une histoire parce que sous prétexte que non, basi bazala violé. Non. Moi c'est nous ça a violé. Bino bolingi comme ça basi nyoso ba victime. Bongo basi ya ba sirène, baza pe victime. Hein? Ba mami wata bazara pe victime. Moi, c'est que Simba qui si pour dominer Mobali, on a pas victime. Oh, faut arrêter ça. Tout le monde a renoué belé. Donc Mobali a ça là qui si na nzota moi c'est na ye, moi c'est né bana aussi banana Mobali mususu na albakangami. Donc moi c'est pas victime. Alors qu'il y a autres tombé Mobali. Donc faut arrêter ça. On ne dit pas que non, basi y a pas victime azati. Mais ce qui est sûr, il faut bon lande la combat na ndenge juridique. Pour na basi yo bazali benza victime balonga. Tant que bino bozako memango na ba YouTube bozali ko bebisa combat ya basio bazali penza victime. Eza na sosté na la dit vidéo ya deuxième vidéo ya net ya Zawadi ici azo lela na Instagram azo lela wa moi nkoko tout filmo boy azo lela na ba petite inconscient wana ba petite ba gamine ba gosse wana bana ba zei o ba koma ko bota net ba mayanga tala ndenge bazako lo finga ba congolais o to lingaki bo poser ba question ya ba longate bo poser ni to yokile mawa non o yokile mawa ndenge nini ya tanga bimaki mbala liboso azali na mawati exposer apesi ba détail ako sika kutu azali na mawati et tanga ba moni bato basali ba analyse ba prouver que non ils a faux akomi ko lela et vino yokile mawa non. Donc vous êtes yoga pe basemo oh bino bolingi moi c'est akufa congolais école na biso toza penza mayele te tolingi kaka ko boma basi oh bon basi ba boma mibali te. Le problème n'est pas là. Vous voulez victimiser cette femme. Donc na maloba ya lobi soki sikoyo na lobi soki congolais faut yoka penza lingala très bien parce que congolais yebi lingala te. Na lobi soki sikoyo Mike azali penza victime ya solo. Donc, tu boma Mike. Moi, si tu dis maman lobanaï. Donc, tu Mike net, elle te zuye, tu tubie bambeli, akufanaï. Si quoi, moi, si wana, abimanet innocente. Mais faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Hein? Bino bozaro oh, tout le monde moi, c'est akufa. Non, bon, mon bala akufa te. Mon bala zarana motema te. Hein? Oh, azana mabe na ye, to condamné ye, voilà. Tout être humain azana mabe. Bino boza parfait bino bele boza wana bolongola ba zemi, boma bana, misusu kutu koloba kutu te. Ake alongoli zemi la kati ya toilette. Abwaki zemi la kati donc fœtus na abwaki ngo soki fœtus, abwaki na kati ya toilette.
wana eza lisumu te obomi mwana te obomi double non seulement bimise na libumu na yo obwaki su na kati ya toilette basi ebele basalaka yango bandoki vous croyez vous êtes parfaite vous venez juger Mike comme si biloko za bato moko boye lisumu eza na bino ata litanga lisumu eza te nana yebisi bino yango en plus boza koloba ba chrétienne quelle chrétienne ça bible eza koloba oyo atali moninga na makanisa mabe c'est-à-dire mobali ezala mobali to mwasi atali moninga na makanisa mabe aluli mwasi wana to mobali wana kati ya makanisa na ye basali ekobo bango mibale vous croyez que vous les femmes là vous bino botala tango botala ba télé na bino wana botala biloko ba o ce qui marseillais wana mibale bomona ba sexy wana donc botala nzote vimba machin bolula bango te eza ekobo déjà bosali vous croyez vous êtes parfaite faut arrêter ce raisonnement banal ya ba bazo ba moto aza parfait na mokili te yo ngati nana ko supporter mibego ya nzamba moto ko supporter ngo te. La raison pour laquelle nous devons suivre les procédures. Donc, tozawana, ce qui li mabe zali, zwa mabe wana, mema yango na la police. La police a remema na tribunal. Malgré mabe na bisonde ba Congo wana, au mona mwana mokonza za ko mona neti ya zali chef donc akobomane moto nenga li. C'est ça le problème. Na ba Congo wana, net ba sasu ba to ko monene ni mwana. Tiseke fati, hein? Soko moni bango gérance na bango na ndenge bazo diriger Congo za mabe ba policier balataka mabe au mona policier alati pantalon zo kita adu singa kangi na liboso ten wana quel policier ça donc nzala libume donc libume comme plat pour nzala au mona policier ayebi ko lobana ayebi ko solola na civilité. Au moins, le policier a eu poser la question de la civilité. Au moins, le policier a eu la distance de la civilité. Au moins, le policier a eu raqueter mbongo et pas civil. Donc, moïbi ya mbongo. Policier donc ponzala. Mal éduqué. Donc, policier a la formation na yete. Donc, il y a un policier a décidé de condamner sans attendre l'accord y a tribunal. Toi-même, il y a chef na yé ou aza di colonne. Donc, il y a un condamné déjà mot. Amonika mutuka boy mutuka motambongo akangisi yona banda ko rakete mbon et ça vous dites que non donc mais franchement et c'est pour ça que vous prenez des vidéos sur n'importe quel site de porno vous ramenez après vous accuser des gens faut arrêter ça faut évoluer hein et on boza ba africain ba zoba tous les africains o ya zone dimazali africain za zoba za kizengi et la raison ba africain ba commissaire d'ailleurs même dans temps soko ndimo za africain bon remarquer tango ba koko na biso bazalaka ba Kathiopien bazalaka ba africain te tango bandimi ba koma ba africain automatiquement ba komi ba esclave so nazo kosa boke tanga histoire tango kaka bandimi ba tango mondela ye na moment na mondela ye akomi ko sala carte akomi si carte na ye Afrique ba mindele ba lakisa ba carte wana bango bandima makambo ba solana na ba koko bandima oh to sangana to sala boye ba pesa kutu ba secret et pas na bango mais après avoir coupé ça ba secret c'est que bandi dès au moment où bandima culture ya batwana automatiquement ba koma ba africain et tant ba koma ba africain automatiquement ba koma ba esclave et pourtant avant c'était l'homme noir qui dirigeait même les européens ceux vous voyez bien côté bref na suki wana na bozonga les sous parce que na vidéo on a usala mususu les vidéo ya biblique pour na to te ba mama ou ba lingara trop ba église bo kenda ba église te église nyos na pasteur Denis a uto lo bangote yeso atika église te to lo barango banda kala vo kutu pasteur ya lo baro bondimi na rabiso te pasteur yemo ka lo bien non voilà quand on vous dit que yeso atika église te na pesi bino ba verset oza ko laksa kota na chambre yesu mutaza ko lobango na munoko na ye alobi te kenda na église sambela alobi kota na chambre na yo sambela nzambe o yazana kati ya mosekele c'est ce que yesu dit sambela tata na yo azana kati ya sekele alobi te kenda na église kenda ko sambela tata na yo na sekele alobi bongo te parce que prière il a qui demander il a qui ko senga hein définition ya prière il a qui ko senga yo ko kenda ko senga nzambe makambo na yo na église ezalaga elobama wapi yesu azako loba senga na kati ya chambre et vous allez dans les églises pour aller prier pour aller demander à Dieu mais ouais vous êtes inconscient hein
Ba maman, vous êtes des... Ba maman, na ba tata, vous allez bien inconscient, na bien inconsciente. Donc, ce que je peux dire pour vous, surtout ba maman, bo kendaka ba église ite, bo tchaka ma bonza na église ite. Soko lingo tia ma bonza, zwambongo wana, tia na kati enveloppe sambela nango, kenda na association moko boy oya ba bana bitike, to bana soki ndenge nini bobola o pesi mbongo wana. O sambeli na mbongo wana si mo pesi. Nzamba za komona. C'est tout. Si maintenant yo kozonga na ndako na yo, sokola nzoto na yo mobimba, late lamba oyo, moi si tango sambelaka, na motu na yo tchali puta na motu. Obligatoirement, ba suki na bino ya ba faux suki na et eza malédiction. So boye ba ngote bon, on viendra vous dévoiler certaines choses, mais pour l'instant, oyo ngana ko yo sabino, moi si n'importe où esika ozali, n'importe lieu et si vous avez la carte sekele yona nzambe tia kaliputa na mutuk moi si azana droit ya ko tia tango za ko sambela faut pas o tika suki na yo polele non faut kanga suki na yo o tia litambala na mutu na yo banda ko sambela mais faut za la propre eza la mobali yo siko mobali kata manzaka ndenge yesu atika la jamais ko loba moto azosa la carême il faut la sakaza ko sala carême non alobi sokola nzoto tia parfait. Ça la carême na yo moto ayeba te kozo ça la carême. C'est la Bible qui le dit. Oh, boli d'ailleurs carême on peut on va passer rabina na l'église na mina le couteau wana bolinga bolingi pika okenda kuna tous les jours. Restez à la maison, priez chez vous. Bo sambela bo senga na ndako na bino. Na kati ya chambre, bo senga na libanda te, na salon te, mais na kati ya chambre. Moto azala te kaka yona nzambe. C'est tout. Soki tata na mobali na zo kota na shop obengani ye loba bimanga na nyina sambela o sambeli yo moko na kata chambre tata peso ka sambela bengani mwasi asambeli ye moko c'est comme ça parce que ça c'est que les makambo yo za ko senga na nzambe na yo kaka nzambe mtaza ko mona yango mais c'est ce que Yesu a dévoilé et vous ne voulez pas mettre ça en pratique. Vous voulez aller dans les églises bon comme ça catholique plus riche que même que les gars même na bino catholique ko donc atonga biloko mikili mobimba catholique au moins yazaka bien asunga rapé ba bola akela ba centre de trucs là comment on appelle ça ya bana bitike catholique asala ka en Afrique ngala mona ngo pendant la guerre catholique yamba biso na ba église na bango donc azako pesa pesa biloko rolia pendant la guerre mais ba église abinzambi bana basala ngwa ba faux église oh misu sabimio l'église des noirs est malongo bosala ka ni l'église des noirs bino boza ko ben église de noirs association ya malonga boza na ngote bosunga ka bana te eloko ya malonga te kaka eo toza église des noirs bande des inconscients vous ne connaissez rien continuez à dormir debout vous allez voir peace and love.